Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Yesu Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye namori no alejino Deko ye Odingo nami manani Deko ye Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Oko pati nabi Deko ye akozala nabi kosono Deko ye Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Yebe ajali nangu yami Deko ye akotunga nangu ya oyu Deko ye Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Yesu aye bibi sonyo Yesu penda motungibe Okotori mine kosono Deko ye Nzambe apambola biso banso tokotanga litimi oyo 1 Thessaloniciens 2 tokotanga na verset 13e tokotema likolo mpona konoela mokonzi 1 Thessaloniciens 2 verset 13 c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.
Nous disons merci, nous disons Amen à cela. Amen. Toyei na esika oyo mpona kobondela Nzambe. Amen. Amen. Nsima nkolo kosolola na biso bonge te tozongaka esika mibale misato mine mitano 3000 2000 basangani mpona kozongisa matondi epai na Nzambe. Po ete nkolo azosolola biso na nzela na liloba e biso toza wana mpona kobondela na ntina ete liloba ekokisama. Amen. 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 Na ntina na yango toyaka esika wana pokwa mpona kobondela baproblème na biso tokoka kozongisa yango epai na nkolo. Epai totangi eza liteya moko malamu babi ete na ntina na yango tozali kosese kotika te kozongisa matondi epai na Nzambe mpona ete liloba oyo bato na Nzambe bateyi biso tondimi yango vraiment lokola eloba na mutu te. Amen. Mezali liloba ewuti katikati na nkolo. Parce que Nzambe aza na bato na ye, aza na banzela na ye. Mangomba ezali ebele, mais lingomba na Nzambe pe ezali. Amen. Lingomba na Nzambe ezali kotambula ndenge mokili elingi te. Nzambe azali na basali na ye, Nzambe azali na bana na ye. Amen. 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 Oh, dès avant la fondation du monde, Nzambe ayebaki bango. Natina na yango soki topusani pembeni na Nzambe toyebaki ete tozali bato na esengo. Amen. Ponete na présence ya Nzambe esengo nde ezali. Na présence ya Nzambe tozali reconnaissant parce que Nzambe akopesa biso ba révélation ya ndenge na ndenge. Na ba oyo toyebi, na ba oyo mosusu toyebaki te. Na présence na Nzambe, Nzambe azali ko corriger biso. Amen. 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 Donc, tant que tu as na présence na Nzambe, il faut tout se plaquer te protection na Nzambe zali. Parce que Nzambe azali ko veiller sur liloba na ye. Na tongo susu Nzambe sololi na biso, na nzela mombu mosali na ye. Pe liteya elize komi otopesi yango molimo esololi na lingomba. Amen. Pour l'accepter, solo toyambi liloba na Nzambe na nzela na batu. Me batu wana tondimi ete solo bazali batu na Nzambe. Amen. Po soki oyebi mutu na Nzambe te koyeba Nzambe pe te. Ezalaki na obabengi la veuve de Serepta. Eza kuna na mukanda ya je pense na 1 roi chapitre 17 la verset 24. On devra lire liboso koki kotanga 1 roi chapitre 17. Et la femme dit à Élie, Wana ndeko mwasi ayebisi Eliya, je reconnais maintenant ngai nasasoli sasa ipi ete que tu es un homme de Dieu ete yo ozali mutu na Nzambe et que la parole de Dieu dans ta bouche est la pe vérité. liloba na Nzambe na munoko na yo yango ezali solo. Amen. 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 Problème ezali soki olingi koyeba Nzambe, il faut d'abord koyeba basali na ye. Amen. Ndeko mwasi oyo asalaki ba expérience na musali na Nzambe, mwana na ye azalaki kobela. Tango mwana ye kobela, ya yambaki musali na Nzambe na katikati na libota na ye, mwana wana ye kokufa. Pe tango ndi musali na Nzambe abondeli kokuka na liloba na Nzambe, Nzambe azongisaki mwana wana na bomoi. Amen. Amen. Pe mamo ya tatolaki talobi ete sasa yipi na tatoli ete yo ozali mutu na Nzambe. Pe liloba na Nzambe ezali na munoko na yo. Po liloba na Nzambe ezali kati na basali na ye. Basali oyo ye moko aponi. Amen. Amen. Yango na tina na yango na tango na suko oyo moni ata mangomba ezali ndenge bato bazalingi kotambola, me Nzambe azali na lingomba na ye. Amen. Bazali kotambola na yango. Amen. C'est-à-dire lingomba wana ekoki kotambola ndenge balingi te. Bango fu balanda kaka ndenge Nzambe alingi. Amen. Amen.
katikati na Biblia tomoni ete Nzambe aponaki libota moko ezalaki libota na bana na Israël. Soki tozwi makomi na Deutéronome chapitre 7 à partir ya verset 6 na 8. De quoi j'ai kotanga. Deutéronome chapitre 7 Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Pone te yo ali libota moko ya babwa santu pona Yawe Nzambe na yo. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi Pone te Nzambe aponi yo. pour que tu fasses un peuple qui lui appartient Pone toza libota moko oyo ezali kaka pona ye. entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Kotalelaka mabota nyonso oyo ezali na se ya mokili oyo. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples Elakisi ete pone te bino bolingi mabota nyonso na ebele. que l'Éternel s'est attaché à vous Kasi nde wana Yawe akangami na bino et qu'il vous a choisi, pe ye aponi bino. car vous êtes le moindre de tout le peuple. Nde soki totali bino bozali vraiment moke koleka mabota mosusu. Mais parce que l'Éternel vous aime, Wana nde pona Yawe ye alingi bino. parce qu'il vous a voulu, il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, Ye azali kotalela pe alingi kokokisa bilaka oyo apesaki na batata na bino. l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, Wana ete Yawe ye abimisi bino na liboko ne na nguya, vous a délivré de la maison de servitude, akangoli bino na mabota na ndaku oyo ya bapasi, de la main de Pharaon. na liboko oyo na Farao mokonzi na Bayuda. Amen. Amen. Awa ndenge Nzambe atambolaki na bana Israël ezali lolenge, ezali type Amen. oyo nkola azalaki kokanisa ndenge nini lobi akopesa lobiko na mabota nyonso. Amen. Amen. Na tina na yango Nzambe aponaki d'abord mutu moko azalaki na Nzambe na Abraham. Moni katikati na Biblia oso tokoti komona ete kombo Abraham etangami plus de 1000 fois. Amen. Amen. Babengaki ye moko. Sima na ye Nzambe ayekopesa ye Isaac. Amen. Amen. Ayekopesa Jacob. Jacob abeta bota bana ne 12. Mais Nzambe apesaki elaka promesse na Abraham. Alibete na kopesa mboka na elaka. Il y avait une promesse. Na kopesa yo mboka na elaka. Pe alibete tala minzoto na likolo. Amen. Regardez les étoiles. Amen. Soko ko compter nombre na yango. Ndenge wana nde libota na yo ekosala. Mais azalaki mutu moko. Bapesi ye mwana moko. Beko bakisa mwana mususu. Mwana wana ekobota, mwana mususu ekobota 12, okuna boti ba tili ngomba yi. Nzambe azolandela kaka linie wana. Amen. Amen. Libota wana. Kolanda na serment apesaki bakoko na bango. Ba serment apesaki tata na bango. Alobete ezate pona bokomi ebele, ndeko so na tali bino bozana bino ebele te. Eloko pe makasi eza na bino te, mais nazotalela elaka na apesaki koko na bino. Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Abongwanité. Bible il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ye azali ko veiller sur l'ilobana ye. Albete, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dans Jérémie chapitre 1er, dans verset 12. Wana Yawe ebisingai. Solo yo moni malamu. Pone tengai nazali ko kengela lilobana ngai pona kokukisa yango. Amen. Zambe azakaka lié na lilobana ye. Lilobana elaka. C'est-à-dire, oya pesaki Abraham, et ça là qui est une promesse. Et la Bible dit, vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. C'est-à-dire que, pona libota na nkolo, Zamba pesaka bilaka, kazali ko veiller na bilaka wana, aza ko veiller na ba promesse wana. Et ici c'est un mystère. Quand tu as reçu la parole de la promesse, quand tu as vu liloba oyo na elaka, automatiquement Zamba zali ko batela yo. Amen. Parce que Nzamba za lié na liloba na ye. Ezate pona ndenge yo zali, non, pone to zali munene, pone to zali mukie, Dieu ne regarde qu'à sa parole. Amen. Promesse wa pesio, yango nde Nzambe akokengela yango. C'est pourquoi monete mangomba ebele bazali koteya, ndenge bango balingi mais bazoteya bilaka te. Nzamba pesaka d'abord elaka. Amen. Si makokisi elaka wa. Amen. Etangu yo yambi liloba na elaka, yazali kokengela kaka elaka na ye. Voilà.
na kokengelela ne zakati na yo automatiquement za kobatela yo. Mais soki ozali na elaka te kati na yo promesse ezate. C'est dit ozali na eloko moko te. Ozali vide. Amen. Amen. Et bana na Israël oyo batamboli na nkolo Zamba apesi bango Moïse. Alobaki te na koyanga moko pe na ko délivrer bino. Na kokangola bino parce que ayebisaki Abraham ete libota na yo ekokende na kokangolama na esclavagisme pendant autant d'années. Mais tango mbula wane kokoka ngai moko na koya. Amen. Pe na kokangola bango. Na ko libérer bango. Bwana Isaac abotabaki, Isaac aboti Jacob, Jacob aboti bana na ye na les 12 enfants d'Israël, ti bakendaki na captivité kuna na Égypte. Kuna na Égypte ba boti lisusu. Mais laki nzamba azotalela kaka elaka na ye. Amen. Ba yebisaki bango ete na kopesa bino, ayebisaki Abraham na kopesa yo mboka na elaka. Yo mona ka mboko oyo lelo oyo dans la réalité babengi Palestine wana. C'est dit liboto toko solola libota na Israël, ezakaka Israël oyo tomona. Obo kaka na ba information. Ezali histoire te. Mais Bible lobete ezalaki libota moko oyo emonisi nzambe pasi mingi koleka. Amen. Amen. Ba monisi nzambe pasi na désert. Omoni te bavandaki na peuple moko barbare. Égypte bayebaki nzambe te, bayebaki Yahweh te. Même kutu tangu Pharaon, Moïse akepa Pharaon, alobete Yahweh nzambe na bayebelo. Alobete libéré bana na ngai bakende kosalela ngai. Amen. Pharaon atunaki ki ye Yahweh. Amen. Ayebaki nzambe te. Babengai bango un peuple barbare. Bazali kotambola ndenge balingi, bazali kosala ndenge balingi. Oui, bien, vous babengi ba barbare, c'est-à-dire babengi ba sauvage. Tout le monde a dit même na makote comme bazwa kobala, bazobala ndenge balingi. Omoni ete mwasi abali mwasi, pona bango eza normal, mobali abali mobali eza normal, un peuple barbare. À cause de yo akangi yo allié yo. Il ne vivait que na ba makambo yo ya bango, c'est-à-dire balai na banzambe na bango les dieux faits de mains d'hommes. Bakoki kozwa yo nzete bakomisi yango tuikaki koyaki wana lobi balobi nzambe na biso yewe babandi ko adore na bango wana bakoki kozwa yo mutu batomboli balobi yo nde nzambe na bango parce que Pharaon akomaki lokola nzambe na bango oyebite bino moko mutu akoki kozwa pe mutu akomisi ye moko nzambe même bakonzi oyo nyonso komona bazwa badictateur bato bakosala bango badictateur wana banani kaka bato. Amen. Tango yo ye okomona ba entouré ba professeur wana kaka bandi ko tuna yo bandi olakisa yo ndenge nini okoyiba pono zwa mbongo ebele. Et tango yo zwi mbongo ebele okomi siko mokonzi na bango. Et ba komi ba esclave na yo. C'est-à-dire eux-mêmes t'ont fait Dieu. Bango babite le Dieu fait des mains d'homme. Bato wane pa ba utaki na kati na mboka na elaka bazalaki na expérience wana. Batamboli na bato oyo bazaki ba barbare, c'est-à-dire ovandi na bato oyo bayebaki nzambe te. Oyo banzambe na bakoko na bango, c'est-à-dire Abraham ayebaki nzambe wana te parce que Abraham servait le vrai Dieu. Amen. Abete Abraham croyait Dieu. Azaki na confiance. Amonaki bato misato bakiteli ye. Pekati na bango moko azalaki nzambe moko. Babengaki Elohim, yango abengi Elohim. Amen. Amen. Nzambe azalaki kati na ye. Mibale bakene na Sodome et Gomorrhe, mais siko moko ya tikalaki na présence ya Abraham. Yenda azalaki nzambe moka sololi na epa bete na kopesa yo promesse. Na pesi yo elaka. Sarah mwasi na yo akobota. Sarah kutepa azalaki kuna aseki na kati na cuisine. Mais eloko azalaki nzambe ayebaki makanisi ya Sarah. Amen. Atuni mais pourquoi Sarah aseki? Voilà. Na Sarah kutabanja awangani on aseki tenzaba bekili oseki. Mais à la même époque, alléluia. Alléluia. Na tangu moko wana elaka wana ekokokisa. Amen. Parce que azali nzambe na bilaka, quand il promet il réalise. Amen. Il n'est pas, la Bible dit azali mwana na mutu te pona kokosa bino. Non. Il veille sur sa parole. Amen. Et ayeko pesa biso sikoyo na tango atamboli na bana Israël to banana na bana Israël ndenge batamboli. Tuki na Acte chapitre 7. To bandi na verset 30. À partir ya chapitre 7 vous pouvez kotanga bino moko. Bino 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert dans la montagne de Sinaï.
dans la flamme d'un buisson en feu. C'est-à-dire, après 40 ans, wana Moïse akimaki mema mpona koluka kobimisa bana Israël na makasi ayeko kima 40 ans après bilobete mwanji na nzambe akimeli ye. Amen. Wa azalaki nzambe na bango. La verset 31, Moïse voyant cela fit étonner cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Amen. Amoni buisson ardent. Ebimeli. Tanga bandiko kamo yo likamu nini. Ayoki mungongo elobi ete ngai nazali nzambe ya batata na yo. Amen. Mais kuna na Égypte balaki na banzambe na bango. Mais ici le véritable Dieu, Elohim, celui qui a créé le ciel et la terre. L'Ancien Testament va venir de Yahweh. A continuer, alobi le Dieu d'Abraham. Parce que nzambe na biso alobaka. Alléluia. Amen. Alobi na munoko ngai nazali nzambe na Abraham. C'est-à-dire notre Dieu a une bouche, il parle. Je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Nazali nzambe na Isaac, nazali nzambe na Jacob. Wana Moïse abandi kobanga angai suko talate. Na verset 33, wabete Yahweh ayebisiye. Longola basapatu na yo ponete epa yo yo tie makolo na yo ezali esika moko na bule. Ngai na moni pasi ya libota na ngai. Na yoki kolela na bango. Yango ngai na kiti pona kokangola bango. Sasa ipi kende kuna na Egypte. Alléluia. Mais Nzambe mena atindi ye. Ezali susu yote parce que tango Moïse ngai ko sala makambo na makasi na nzoto akendaki tia abomi mutu. Amen. Amoni ba konyoko la bandeko na ye na bana Egypte. Aki akoti abomi na moko pona ko délivrer bango azako kanisete bato ba ko kanisa ba ko comprendre te Nzamba pesi bango délivrance na maboko na ye. Pour une histoire ndenge botama yebanaki Moïse azalaki na génération na ye moko na période na Nzambe abomaki bana ebele. Ye moko ayebaki pete ngai Nzamba ko sala na ngai. Mais tangu nanu tangu ekokaki te Moïse abomi mutu pe akimi. Mais tangu ya Nzambe soki ekoki Alléluia. Amen. Ye moko ayaka. Amen. Eza su makambo ya. Je suis descendu moi-même. Ngai Nzambe ya batata na bino, Nzambe ya Abraham, ya Isaac et Jacob. Kende maintenant libérer ba libota na ngai. Pe soko tali na sayo ete babimi batamboli na ye. Batamboli na libota mobimba na désert. Nzambe apambola ki bango. Apesa ki bango man, c'est-à-dire aki na bileyo bazaki kolia. C'est-à-dire mapamboli ezalaki tango bakotambola. Alléluia. Pe na kati na yango colonne de feu ezalaki. Ye moko Nzambe azali kotambola na bango soki ekomi tango bakomona colonne etelemi bango pe bakei. Et Bible lobi il y avait un rocher qui les suivait. Ezalaki na rocher moko ezalaki kolanda bango et ce rocher était Christ. Amen. Il y avait un prophète, la bouche de Dieu. Et si bango moko basengaki Moïse azala porte-parole na bango. Kuna na mo rêve. Tangu Nzamba akitie pona pesa bango mibeko babandi koyoka lokola bakaki ezali kosala nini kotone. Babia Nzamba solona na biso boite. Désormais nkolo pesa biso mutu oyo Moïse azala porte-parole. Amen. Amen. Soki yo koloba na biso zoma loba na yo tiakati na Moïse. Nzamba lobete bolobi malamu. Alléluia. Amen. Bo poni loko malamu. Désormais soki ngai nako loba na mutu nako loba na libota na ngai nako pona mutu moko songolo. Et ba pona ki Moïse o Nzambe moka po abenga ki bandaka. Et Moïse azaki porte-parole là. Amen. Tamboli na bango elongo. Nzambe soka koloba bengi Moïse apesi ye liloba. Amen. Mais kati na bango mane ezalaki, c'est-à-dire que bilei ezalaki kozanga te. Kati na bango babiti il y avait un rocher spirituel qui était Christ. Mais lilobeta tolete malgré cela mitema na bango ezalaki kaka bato yo mitema ekenze. Parce qu'il faut obéir. Dans verset 29, nos pères ne voulaient pas lui obéir. Alléluia. Amen. Kasi bakoko na biso balingaki ko obéir le ibayete. Ils les repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Mutema na bango ezalaki kaka na Égypte. Parce que Nzambe azalaki na bavwa na ndenge nini
bokoki kosala soko tumemela nzambe mbeka ayebisaki Moïse ete bokopona katikati na batroupeau na bino oyo ezali troupeau oyo to mwana mpati oyo azali na tâche moko te oyo azali maladi te oyo abukana likolo te. Vous allez m'offrir quelque chose de pur. Amen. Pe bokobika ndenge bato bozali kobika na Égypte te. Parce que c'était un peuple barbare. Bayibaki nzambe te. Ils faisaient ce que bon leur semble. Nzambe apesi bango liloba. Puis balobi awa ete malgré cela, nos pères ne voulaient pas obéir. Alléluia. Baza kolia man kuna na kati na désert. Baza komela mai. Bible vite ce rocher là était Christ. Ezotambola na bango. Ils avaient la colonne de feu, mais mitema na bango ezalaki kaka na Égypte. Babika ndenge bazali kobika na Égypte kuna. Alléluia. Amen. Babikeko. Bamona kaka bikeko na bango ndenge nini ezalaki kosala. Tu continues lecture na biso toujours toza na Actes chapitre 7. Na verset 40. Wana siko Moïse amataki na ngomba pona kende kozwa liloba. Epai na nkolo. Bible dit en disant à Aaron, fais-nous de Dieu qui marche devant nous. Abisi Aaron était Moïse oyo to yebita komi wapi. Yo pesa biso ba, sela biso ba nzambe oyo yo bakotelema pe bakotambola liboso na biso. C'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Oyo Moïse oyo abimisi biso na Égypte, to yebita ke wapi. Pendant que Moïse azako kende ko bondele pa na nzambe. Moïse a mati na présence na nzambe. Bon ba lobete non non. Aaron saïla biso na nzambe. O biso tozali komona. Au verset 41, et en ce jour-là, ils firent un veau et lui offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de leur œuvre de main. Alléluia. Sima bazubilo kama toyi na bango, ba bijou na bango, ba pesi Aaron, Aaron atumbi yango asaleli bango mena ekeko. Omoni ndenge nini ba barbare bazali azwi eloko yemoko akomisi yango nzambe na ye. Voilà. Tango basali yango balobi biso oyo abengi libota mbeba bia de botala nzambe na bino oyo abimisi bino na Égypte. Amen. Amen. Et c'était des problèmes. Dans verset 42. Alors Dieu se détourna et les livra aux quêtes de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch. Alléluia. Amen. Pendant 40 ans, natambo bino na désert. Ma pombo les ayekati na bino, bozoli aman. Pendant 40 ans dans le désert, boza komela na kati ya rocher spirituel, mais bo sepeli sinzambe te. Parce que sacrifice mais na ba sacrifice na bino. Kotumba mbeka na bino ndenge bozali kotumba yango. Nzambe azo sepela nango te. Amen. Abete 40 ans disant botumbeli bambeka na ba sacrifice. Ne banzambe na bino ya bikoko. Il continue et l'étoile du bien Raphan. C'est-à-dire, et l'étoile du Dieu Raphan. C'est-à-dire, même l'étoile au bas comme nzambe na bino. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Alléluia. Amen. Abete, bino moko osali bikeko. Bobenge ngo nzambe na bino. Oui. Pour pas dire qu'on peut s'en sacrifice, parce que nzambe alobaki ete, il faut qu'on peut s'en sacrifice seulement dans nzambe oyo ya Abraham. Amen. Yezaki na bandenge na ya qu'on peut s'en sacrifice. Il fallait zala un agneau sans défaut, sans tache. Mais bango mitema na bango yalaki posa na bango zalaki ete basala ndenge balingi. Soka moni meme na ye akomi pemena kufa to azwi maladi amemela wepa na nzambe a sacrifier. Zamba lobi tout ça bozali ko sacrifier ngona ba idole. C'est-à-dire bolanda kinzela na ngai te. Pendant 40 ans. Kombo na Yesu Christ zalaki na munoko. Ils avaient les rochers qui étaient à la Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant 40 ans, ils avaient la manne, c'est-à-dire des révélations étaient là. Bazote la Bible. Mais Zamba lobi était nazali kati na binote. Et à la fin, Zamba salinini a memi bango na Babylone. En esclavagisme. Abengani bango. Abete ndukwa bozo mesana bozali ba esclave. Buku kende pa yoyo esengwezate. Il n'y a ni joie, alléluia. Bolingo ezalité. Bakonyo la bino. Et le but, il les a pris, même en captivité.
à cause de l'idolâtrie. Mais moi, je dis que forme ya piété zalaki normal. O basala ki soko tali ndenge bazako sala. Otali kati na bango, il y avait la manne. Otali kati na bango, il y avait les rochers, Jésus-Christ. Alléluia. Christ était là les rochers. Kati na bango, colonne de feu zalaki, mais la Bible dit que leur cœur, mutema na bango, n'était pas lié à Dieu. À cause d'un homme, alléluia. Amen. À cause de Moïse. Pour ne pas obéir à Moïse. Pour ne reconnaître. Je suis que datant Corée, Abiram Bazalaki ana. Est-ce que Moïse a monzamba solo la naï? Est-ce que solo ana bisoté? Et puis Dieu avait même ouvert Fungola Mabele, ils sont descendus vivants dans les séjours des morts. À cause de Mouton. C'est-à-dire, oh Mouton Zamba Tindi, il faut que ça ait trop attention avec lui. Amen. 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 Ceux qui viennent vous rejeter, ils vont rejeter Zamba. Amen. Nous sommes bien. Beaucoup de gens viennent vous approcher. C'est une manne. C'est une nourriture. Voilà. Alléluia. Amen. Mais Moïse avait la loi, la parole. En dehors de Manouana, la Bible dit qu'ils devraient être tous enseignés de Dieu. Amen. Bino nyoso boko teyama na munanzamba. Inzamba zaki na mibeko na ye. Erwana akomia ngona da tableau de ya mabanga. Il a écrit les 10 commandements. Amen. Après c'est Moïse, tant Moïse a quitté à Kansa, il y a une victoire. Et Zalikuna qui t'a boyé qui bat Bazali Kogang. Nakanda na zime milivangwa bois qui a menacé. Et Boukani. Amen. 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 Si vous continuez l'ité en Abisso, au verset 44, nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse. Donc celui qui dit à Moïse de les faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu l'introduisirent sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations que Dieu chassa devant eux. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on continue à l'histoire na bisoyo, to lisolo na bisoyo, qui est une réalité, Zambé ayaki ko tourner mutema na ye. Aïdisi Moïse, tikana boma liboto mobimba. Na banda na yo libota mususu. Amen. Amen. Na banda na yo libota mususu parce que bato yo na lembi c'est un peuple au cou raide. C'est-à-dire mutema eleki et 15. Amen. Ces gens qui ne veulent pas comprendre, je vais les exterminer tous. Amen. Et ce qu'on continue comme on était Moïse à Télémaki maintenant entre Dieu et le peuple. Avec un colo. Alléluia. Amen. Mabota misusu bakoloba nini? Donc Nzambe oyo abimisaki bango pona mema bango na désert pa boma bango. Kanisa elaka na yo. Amen. Alléluia. Babete kanisa elaka oyo pesaki epa na nani na Abraham. Opesaki na Isaac na Jacob ete na komema bino tina mboka na elaka. Amen. Et la Bible dit même que Dieu se repentit. Zamba zongi sima na mabeo ya ngai kosala ba à cause ya promesse. Amen. Au moins te kozala na elaka ezali eloko makasi. Malgré tinda ibango na Égypte, mais il fallait maintenant luka lisusu ndenge ni na kolongola bango na Égypte azongi sabango. Il en est ainsi de nous ndenge Zamba tamboli na bana Israël, Zamba pendenga zo tambola na lingomba na ye. Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir un peuple qui porta son nom. Amen. Abete, tant que Zambé mena, bois qui mabota, misu na mabota. Si quoi ezali sous bana Israël te, biso tozalaki toyaki na Zambé te, Zamba eko pona un peuple. Amen. Libota na ye. Pour ne te toko kakobenga malelo bana na Zambé. Amen. 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 Abete, ça cette fois-ci, na kosala na bango su ndenge nini. Ce qui n'a le but de pas qu'il ne cause pas tabac, que nous nous camoni tabac et nous coufa ndaye ko sacrifier par là. Maintenant moi-même je serai un sacrifice. Amen. Voilà. Moi-même je serai un sacrifice. C'est pourquoi on attend à Jean-Baptiste, tant que mon aki Jésus-Christ, Jean-Baptiste a le bête. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Amen.
Dieu lui-même s'est fait un sacrifice. Mais malgré cela, mitema ya bato ezali kaka ndenge moko te. Nzambe apesi biso ba promesse. Amen. Amen. La parole écrite, c'est ça là où il y a des promesses de Dieu. Et ma promesse, nous surtout en Jésus-Christ sont oui et amen. C'est-à-dire, tant que Jésus-Christ a fait na ikulusu, ma promesse nous surtout est kokisamaki. C'est-à-dire, nous avons zela kaka. Tant que vous allez au nazali na problème, yo ndengeni no kopusa na présence na yepo na yako kakosalisa yo. Voilà. Mais sikoyo nzambe aye kopesa biso liloba. D'abord c'était Jésus-Christ qui était un sacrifice. Yo fondima musalo ke nyonso yo tout okukai kosala. Kolo Yesu Christ akokisa la bisango na Golgotha. Amen. Babeti epona yo. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, tout est tombé sur Jésus-Christ. Amen. Quand il a kotambola bana na ye, o ya bengi biso moko. Azui likabonaye atie. Yo lingi eloko nyoso tout aller na Jésus-Christ. Amen. On go seul offrande na yo passer par Jésus-Christ. Amen. Parce que en Jésus-Christ tout a été accompli. Oui. Indeke to mona quand on a la grève et pas dans Zambie, d'abord il faut croire dans l'œuvre de Zambie ça qui na Golgotha. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Que yende aiki ko inaugurer année de grâce. Pour longola yo na katikati ya captivité. Pour longola yo na ba problème. Pour longola yo na katikati ya maladie. Pour longola yo en tout. Et le Seigneur maintenant a fait la promesse à Sekui. Amati, habite, je monte, mais je viendrai vous prendre. Amen. C'est une promesse. Amen. Nakoya kozwa bino. Enfin que pas ingai nazali bino pe bozala. Amen. Ezali kamba lukutati. Tango asekwa ki amata bendi baba ye kolina ye baketi. Peme na ngomba ba mona mutamati. Pe bandi kotala makei boy ba ange babime balobete. Le même Jésus bo moni ndenga mati akozonga ndengwa. Amen. Mais akozonga suna mabelo te, akozaya na mapata pone te ngai na yo to mata token. Amen. Et maintenant, mutuna mukili aye maintenant ko créer ba raisonnement na yi. Tobiete ezali na sacrifice nzamba pesi, pezali na liloba. Maintenant, faut toyeba ndenge ni liloba ezali ko ya na libota na ye. Amen. Na tango Ancien Testament c'était avec Moïse. Zamba zwaki muumbu musali na ye un prophète de Dieu. Apesi liloba. Mais bato bazalaki obéissant na mutoyo te. Bazalaki kondima ete. Zambé moka kiti seli bango amande. Des révélations ezalaki au milieu de. Mais ce peuple ne se réjouissait toujours pas. Apesi bango Christ azalaki na comme rocher. Apesa bango mai ya pio. Mais mitema na bango ezalaki toujours na Égypte. Simana yo koyeba Yesu Kristo azali o likabo. Ye moko nzamba mikomisi likabo. Pone te tangu yo kubondela ye o lakisa ye Yesu Kristo musalo asalaki na Golgotha. Koyebe te yo zali susu esclave te. Amen. Voilà. Il faut maintenant kotambola ndenge liloba elobi. Amen. 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 Et pona yango Zambe ndenge lobaki na tomona ki kunete Zambe il fallait bango moko bato basenga ki balobiete kolo kolobela biso liso boete tika ete tozala na kati na biso na muto ya kolobela biso porte-parole et kola lobaki ete désormais il y aura un prophète et ce prophète c'était Jésus-Christ. Bible dit quiconque n'écoutera pas ce prophète yé akoyi kozala kati na libota na Nzambe. Et prophète wana Yesu Kristo atamboli parmi na église na ye dans les 7 âges de l'église. Mais Yesu Kristo akoyata banda koloba na yo boendenge naza kosolola na bino non a utilisé toujours bato. Na chaque âge azana bato azali kosalela. Pourquoi asalela ki na Moïse? Parce que mutalobaki te Nzambe asolola na biso sur directement. Et qu'on utilise maintenant basali na ye. Et na tango na biso pona kopesa biso liloba selon Amos chapitre 3 verset 7, Bible dit le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Ibunga ki pete Nzamba tinda musakoli na tango na suka.
nde atindelaki biso ndeko na biso William Branham comme étant un prophète. Amen. Oyo ye na man bileyo tokoki kolia ba révélation nyonso katikati na Bible emonisami kati na biso kobanda na semence du serpent kokota na divinité koyeba ete Yesu Kristo azali nzambe kokota na baptême lelo oyo toza na bato baza kobatize kaka na kombo na tata na mwana mpe na molimo santo biso bazobatize na mwa mai moke révélation nkolo apesi biso na ntango na suku oyo tokoyeba ete tata ezali kombo te mwana ezali kombo te molimo santo ezali kombo te mais faut kobatize na kombo. Hallelujah. Faut koluka kombo tata aza nani mwana aza nani molimo santo aza nani mpe molimo eyebisi biso ete c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême ya solo bakendana na mai babatize na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo nsima na okondima liloba parce que nzambe mena ye kovanda kati na biso na nzela ya kondima la foi. Bible dit la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. C'est-à-dire kondima liloba oyo. Dans Romains chapitre 10 balobi ete ndenge ba kondima signe à personne qui prêche. Il faut mutu moko teya. Na tina na yango moni ete nzambe atombolaki mutu mosali mombo na ye wana ayeli biso ba révélation afungoleli biso liloba na nzambe. Le grand problème, tant qu'on ne koyo, même de son vivant, tant qu'on a bazo sala na ye, bato bazo kanise tazali akomi Yesu Christ. Biso bakomo baptiser na kombo Abraham. Et ce qui wana te, tant qu'on a kokufa, ba enseignement ekoti ebele. Moi te tant qu'on avant zamba fungola révélation sur les 7 sceaux. Alakisa ki ndoto moko. Pina ndoto wana ndeko amonaki, ayokai ba kake sambo ebetaki. Nzambe ayekolakisa ekofungolela ye lelo e bato bazwi makambo akake sambo wana bakomi koloba oyo te no yango nde ekopesa biso kondima oyo kelobi tokoka komata na lola pendant que soko tangi na Apocalypse chapitre 10 na verset 3 écriture moko baza kozwa mpona kozwa baenseignement na bango wana Bible lobi ete tangu Jean na kuna na ila Patmos ayokaki mungongo wana bakake sambo ya solo ebetaki bayebisaki kokoma yango te. Amen. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Et dans Deutéronome chapitre 29 na verset 29, la Bible dit des choses cachées appartiennent à Dieu. C'est-à-dire biloko oyo eyebani te za pona nzambe. Mais oyo ekomami na kati na Biblia biloko wana ezali pona biso. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible c'est pour nous. Muto ko yebisa we likambo moko te eza kati na Bible te. Non, oba bengi message. Oh William Branham ayaki nango, c'est la Bible. Paye mo azalo bete mon absolu c'est la Bible. Amen. Amen. Mais la Bible est révélée. Oui, moni sami. Na pensé na Nzambe. Bible bete oko ininga Nzambe, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est-à-dire que na pensée nini Nzambe azako pesa tango ilikomi oyo ezali koloba. Tant vous en parlez, vous allez bâtir na kombo na kolo na biso Yesu Christ. Yango des ali libati so kopesa na kombo tata mwana molimo santo. Ba ndo babimisi ote o na kombo tata mwana molimo santo. Non, il faut pas battre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Bible bete bato nyonso bandimaki sango malamu oyo. Bazwa ki libatisi. Amen. Amen. Et bete lelo oyo Bible bete Nzambe azali ko tarder te. Pona na o etali boye ina ye. Nzambe azali ko iser de patience. Pona nini nanu mutasuka akoti te. Jourka mutasuka okota andimi liloba oyo. Kwa ndenge tozali aba Nzambe azobenga bana le partout na monde. Amen. Voilà. Tozali partout. Lingomba na biso. So okena Allemagne okuta bandeko baza. Okena France okuta bandeko baza. Okewa okuta bandeko baza. Bazali partout. Mais ezali pe misusu nanu bakoti te. C'est pourquoi tozali kobondela. Amen. Amen. Nzambe nakende ndelola te soki mwana nanga pa koti te. Alléluia. Amen. Soki bana nanga ba koti te. Nzambe nakende lola soki nakende te soki mwasi nanga akoti te. Faut tozala na souci wana. Le Seigneur viendra nous prendre. Bongo soki yo tikali na mukilio. Ba sinyo nyonso tozomona oyo déjà. Ba guerre ba maladie ndenge na ndenge ba tremblement de terre ba biwani zaka ebandeli ya passe. Amen. C'est-à-dire na se oyo eloko musuwa malamu ko kozala te.
Et Bible bete tant beaucoup mona makambo oyo nyonso yo relevez votre tête. Botombo la mituna bino connaissez votre rédemption approche. C'est-à-dire muto nyonso to akoya ate ya yo liloba. Po ezali kati na Bible te kondima yango te. Amen. Omoni te tant na kala wana Moïse azalaki te komataka Moïse akendaki na lola ko na présence ya Nzambe. Puna mwa tamuke batikali abasali bikeko. Babi tozana posa to mona Nzambe oyo azota. Mais imaginez si que prophète azati. Alléluia. Amen. Mais dégâts ils en nini. Voilà. La Bible dit ils se feront une foule de docteurs. Voilà. 2 Thessaloniciens 4. Amen. Bakusala bat. Yo moko fabriquer mutu na lobi oyo nde docteur ate ya ngai. Pas telemi azote ya yo. Ngai évêque Songolo, nga pasteur Songolo. Na Matthieu 23, alléluia. Amen. Na verset 3. Tu kotanga yango pe likomi wana epai batu kolo alobete n'appeler personne. Amen. Kobenga mutu te o tata na ngai. Babi tata na nzoto te. Non. O tata na ngai molimo. Non. O pasteur na ngai. Non. Kolo aboyi yango. Na verset 9. Matthieu 23 verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Alléluia. Amen. Kobenga mutu te na se oyo tata na ngai. Et n'appelez personne votre enseignant. C'est-à-dire pasteur. Bon, on est l'accès qui est ezali vocation. On zamba tchekati na tika nzamba lobete yende oyo mosali na ngai abenga yo mon serviteur. Oui mais même na Israël ba ko benga Moïse. Ils étaient prophète Moïse non, babi c'est Moïse là. Voilà. Ba ko benga na kombo na ye. Mais c'est Dieu qui pouvait dire mon serviteur Moïse. Amen. Tikete nzamba tombola yo alobete yondo zali mosali na yo. Omoni mutatangi classe na ye là-bas. Il y a pas Bible, d'apprécier le pasteur, d'apprécier docteur, tout ça. Déjà, ce que nous avons apporté comme wana zali ko sepela na yango, il a un mauvais esprit. Amen. Amen. Bible est dans les royaumes de Dieu, nous sommes tous frères. Amen. Et maintenant, ils se sont fait l'air veau d'or. Malgré Katikat Nabango, ils ont la manne, la révélation ezali, mais ba créer d'abord ba tomboli batu, ou ba komi lelo ba nzambe na bango. Et ceux qui wanate bayena ba doctrine na bango. Zamba lo bagete okomema eloko ya étranger te. Oko emporter loko moko te zaki na Égypte. Bayena ba seigneur na bango contraire. Bakaki onde ko na bisa yo kaki le 28 février 1963. Ba lobete zali makambo yo et comme na Bible te mais za ba révélation et bango moko ba yebi. Amen. Et ils se sont fait de foule de docteurs. Voilà. Ba misali ba pasteur rebelle. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, la Bible dit ils ont reçu un esprit de mensonge. Alléluia. Amen. Directement bayambi molimo oyo ya lukuta. Parce que Nzamba atindi bangote. Bino moko bo fabriquer bato na bino. Et bo lebete oyo mena komi pasteur na biso, oyo komi docteur na biso, oyo komi boyi. Parce que Moïse wana to éviter azali wapi. Alléluia. Amen. Dans la mukanda ya Jérémie 23 tukubanda à partir du verset 21 tukita malembe aba kosola biso tina d'abord ya bato yo nzamba tindi te. Jérémie 23 dans verset 21. Bible dit je n'ai point envoyé ces prophètes. Alléluia. Amen. Na tindi bato yo te babasakoli oyo. Et ils ont couru, je ne leur ai point parlé. Amen. Et ils ont prophétisé. Alléluia. Amen. Zamba tindi bangote. Mais mutaye na enseignement ya ndenge na ye. Na kati na libota na Israël. Ato sona mena na kati na lingomba. Tebite bana na Nzambe bazali partout. Diyo na biso frère Branham amonaki banzete mibale. Moko nzete moko bakomi Trinité. Mais zalaki na bambuma ebele. Mususu bakomi Jésus seul. C'est-à-dire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus Azalinkolo. Jésus est le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Mais si on dit Jésus est Seigneur, ça se prononce bien dans la Bible les alités. Il est le Seigneur. Aujourd'hui vous avez un sauveur, le Seigneur. Amen. Jésus Azalinkolo. Bamoni Jésus seul. Bamoni kotoyo Trinité mais banzete wana bambuma ebeli. Bambuma ezali na problème te.
Alléluia. Amen. Dieu a besoin de fruits. Bana ne baza partout. Oh, kuna ba kusambela banzambe boye, mais ba kozana sengote. Ils ne seront pas heureux. Là où il n'y a pas la pure parole, il n'y a pas la joie du Saint-Esprit. Amen. Ces gens sont en esclavage. Mais ils sont des enfants de Dieu. Et Zambé a le baquette, aucun de ne se perdra. Mais moi reste mon côté qui moi mouké. Alléluia. Amen. Mais tobani d'abord on a ba faux prophètes on zamba le bete natindi bangote. Tous ces pasteurs, tous ces docteurs, tous ceux qui ont mipesi ba kombo ebele bele nzamba tinda bangote. Dans verset 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils n'auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. Et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Mais ceux qui ont bazalaki na conseil nangai, tant nga nzambi naza ko pesa toli, makambo bakukai koloba yango te. Amen. Amen. Kulexe batwete bakaki sambo ezali efungwama. Non, c'est déjà un faux enseignement, mais kati na lingomba. Les gens se sont fait des veaux d'or. Malgré wana bazana man bazali kolia, ils ont des brochures. Amen. Amen. Ils ont Jésus-Christ. Voilà. Ils invoquent Jésus-Christ. Ils ont la colonne de feu. Mais malgré cela, leur cœur n'est pas relié à Dieu. Natindi bangote. Amen. Amen. Parce qu'il faut la véritable foi. Ils ont la carte na biso. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 7. Qu'on dit, mais aliko uta na oye tuzaliko yoka. Oye tuzaliko yoka, ezako uta na lobana nzambe. Mais Bible le dit, comment est-ce que bako yoka, ce qui mutakote yazate. Amen. C'est pourquoi Zamba tika galibota na été. Yemo beaucoup de frères Branham de son vivant le bagi était. Azako mona makambo minene tuzako za promesse tuzo zela. O Zambé akosala makambo ebele. Tout le monde a dit Dieu doit entrer avec son cortège de fêtes. Quand na lingomba na ye. Lingomba ekozala kaka boite. Il faut makambo ezalaki na evangeli. Ezonga. Amen. Zambo ezali kosala na evangeli. Asala ndenge azali kosala na Bible. Tout le monde encore les actes des apôtres. C'est manifesté au milieu de nous. Amen. Amen. Et tant que maintenant Moïse azalaki te, il y avait un Josué. Zamba ponaki mutu mususu. Aïbisaki Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Zamba tika lingomba na inde ngwana. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un où Zamba za ko solola na ye. Pona ko yeba Nzambe, il faut ko yeba musali na ye. Voilà. Tant que yoza relation na on Nzamba zali ko sala te, oza na relation moko te na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon était bateau nyoso ba s'établir bango moko. Oh non. Les saints tonnerres vont donner la foi dans l'enlèvement. Non, ce qu'on dit ba foi na likambo songolo, il faut battre ya ba promesse eza lié na likambo wana. Amen. Voilà. Amen. Amen. Yo zali kobela. Oye oza na posa obika. Il faut ba pesa yo liloba, ba promesse nzamba pesi ko kokana d'abord na guérison. Kotala d'abord clé nyonso tout pona yo bikisa eza Yesu Christ. Bible c'est le baki yango kuna na Ésaïe 53 na verset 5. Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Koyebete na nzela ya mapipi na yeto biki samaki. C'est-à-dire, malade mon côté, koyiko comme la yo eleki kolo aza agirte. Parce qu'il y a si na Golgotha azoki samaki na tina na yango. Abeta maki pona biso. Alors, mutu faiba liloba oyo, epani ba promesse na ye evandi. Et puis tant que Yesu asekwi, si mako sibir, passion nyoso tout. Dans Matthieu 28, 18, le baguette, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Pouvoir nyoso pesa melinga. Ezala na likolo, ezala na se. Nyoso. Et l'autre ko lekela Yesu Christ azati. Amen. Mutu faiba likambo anete, Yesu azali katikati na biso. Il a déjà tout vaincu à Golgotha. Amen. Si tout le temps, il y a Psaume 46, verset 1er. Bible dit Dieu est pour nous un refuge et un appui. Bible dit Nzambe azali po na biso e bombeli. Pe li konze na biso. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Puis tant que nous allons na pasi, notre Dieu intervient toujours. Amen. Yo foye bayango. Ce sont des promesses. Oui, zali katikati na yo.
Et quand il y a la parole de la promesse, Dieu veille automatiquement sur toi. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ce qui est dans Mukanda, psaume 127, dans verset 2. Nzembo, 127, dans verset 2. La Bible dit, en vain vous vous levez, vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Alléluia. Okuna mukanda tongo, okutambula tambula, oluka iloka kolia, oluka mbongo. Tumona kango ete suko za na nzambe te. Nyoso ala leso to ekota na libulu moko. Okuchango na poche, funa déjà poche acha tobola. Nyoso ekobima. Bible bite c'est en vain. Voilà. Mais pona ba oyo ya ye, tango bazali kolala, nzambe na bango za kobongisa nyoso. Amen. Mais il faut que notre Dieu prend soin de nous. Et quand il donne aux gens, la promesse aux Nzambe, ce qui mutakosambi la kokukana eloba Nzambe, Bible dit tout ce que vous demanderez par la foi, il vous sera accordé. Amen. La foi est bâtie sur des promesses. Matthieu 21, verset 22. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Parce que victoire où ils ko triompher dans le monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Et longa, oyo ils kulikolo, na mukili lelo ils kondima na biso. Et kondima na biso evandisir ba promesse nzamba pesi biso. Alléluia. Amen. Okukoza nous na ba révélation. Mais quand il faut tamboula na ba promesse. Amen. Voilà peut-être ndengani tukoki kozwa ou etali la guérison divine. Il est un secours pendant la détresse. Amen. Et là comment tu veux comme là ce qui nzamba intervenir. Amen. Mais au pesali foi il y a comme la foi d'enlèvement. Il faut battre au ba promesse les aller lier. Na retour ya nkolo po nous okondima oye komemona lola. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans verset 51, la Bible dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Ça c'est un mystère. Biso nyoso tokokufa te, mais biso nyoso kobongwana. Dieu fondima yango. Eza ilaka nzamba salaki. Amen. Pe na Golgotha nkolo akufaki yemoko asekwaki. Amen. Abongwamaki pe amataki. Pourquoi il y a amataki biso be tokomata. Amen. Nous serons changés. Croyez cela. Amen. Et à un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut yoza na promesse on a katikati na. Parce que autant marqué nzamba okokisa. Amen. Oui, le banaki na Yesu Christ le banaki je ne permettrai point que mon sein voie la corruption. Habite ata kufi na wondimate ke apola. Nzamba za iko veiller la promesse wana et au moment donné Bible dit le Seigneur était ressuscité. Amen. Nzamba sala kama kambutu na tana yi. Amen. Donc il faut bâtir la parole de la promesse. Dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 à 18. La Bible dit que les morts en Christ reviendront premièrement. Croyez cela. Amen. Avant tout qu'il y ait des bateaux en Christ, dans la foi, il faut passer. Amen. Et puis surtout, nous allons changer. Et la Bible dit nous allons partir. Amen. Et Job a le bien beaucoup de Job 33, verset 25. Il revient au jour de sa jeunesse. Quand on lui sait quoi, bisogno surtout au zonga va gêne. Pourquoi vous allez? Et nous avons ces promesses à nous. Amen. Et au temps marqué, nous passerons de la foi à la vision. Tant que yo, on peut si nzambe ba promesse ou etali, kobika na yo, si manako komona po biki. Amen. Amen. Et quand il y a ces promesses, si on vous prêche, vous allez qu'on dit côté à Binoboy, Yondima. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel. Alléluia. Kolwa kokita yemoko. Et à cet instant, un signal donné, makambo nyose kosala. Amen. Amen. C'est ça la foi que nous devons avoir.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ attend que le second Adam. Le premier Adam, il devait être Azalaki Akela Maki. Mais où est le second Adam, où Jésus-Christ, c'est un esprit qui crée la vie. Amen. Yazali Molimo. Père eko créer milimo. Yazali Mutuna Nanzoto te. Ndenge ndeko tangela biso na libonde lo atamba bombe la kalobete. Kolo nazali susu mutamukilio te. Bango pe bazaba tuna mukili te. Amen. Nous ne sommes plus de cette terre. Alléluia. Bazakati na mukili, mais ils ne sont pas de ce monde. Voilà. Autant marqué, nous allons nous manifester. Bible dit quand nous serons manifestés, nous serons semblables à lui. Amen. Tangu tukumoni sama, tukozala lokola ye. Ndenge yaza. Amen. Yango nde kopesa biso kondima o sokoza na yango pour être lobby yo obongwa na okende. Ils ont makambo spécialité. Pour le baptême d'ici, on doit vous prêcher les promesses liées au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Dieu qui veille sur sa parole, ce que vous avez dit katikati na yo, automatiquement yemo kazali ko kengela liloba na ye pona kokisa yango et azali ko kengela yo. C'est pourquoi moyine moya simba yo ezalité. Mais problème na biso zali ndenge nini ya koyeba nzambe na basali na ye. Musakoli akei Zamba atiki ne lingoma nendengwana te. Même ne kuna na Zamba tant Moïse akufaki, il y avait un Josué. Il fallait amener mabango à côté de la terre promise. Fait les lots yo sokotali chaque mercredi à partir à téléphone na yo. À partir à 18h30 au fungoli yango au cheka ka mission libre Krefel. Oyo ka masolo ma thèse ali côté Mutuna Nzamba zali ko solo. Amen. Amen. Aujourd'hui, journée samedi, à partir de 18h30, signal les pesa maka déjà. Okolanda maté directement na bouche autorisée. Aujourd'hui dimanche, à partir de 8h, nous fungoli le signal na yo. Mission populaire libre Krefel. Eza mindondo te. Internet comment na yango pamba pamba. Kolo ebisaki abete beaucoup komona makambo belé mais elombo moko nzamba atikala kibiso abete cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Amen. Alors viendra la fin. Na mokili mobimba. Mumu na zamba tamboli mokili mobimba te mais sikoyo asi akomi mukolo. Amen. Mais liloba fete yama. Tangu azali na nukutu na ba jeune azoba soki akena TV na bino azobondela nkolo soki boboyi maluba nangeleka na TV na bino Nzambe tokosenga ite ofungola internet. Lelo Nzambe akokisa yango. Internet ezaka te po abotala ka ba TikTok na bino soki banini non pona liloba na Nzambe zakati wana. Amen. Et Dieu, je suis votre frère. Amen. Amen. Je viens voir ce mouton dit magi pasteur tout ça c'est un faux. Tant que Jésus Christ a dit que va dire à mes frères. Amen. Je monte vers mon Père et votre Père. Amen. Vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Tozali ngomba ya bana basi na Nzambe bana mibali na Nzambe. Tumuna ka ndeko na biso Branham ndeko moka yetala na ba chenette milai ya abinde kongana za évêque tongolo ibongo yo le Nzamba osala to bengo nani ya biso ba bubenga ba prophète tel boina non appelez-moi si tu aimes Dieu mon frère. Amen. Biloko wana nyoso to ya mokili wana c'est pour rien. Prêchez la parole. Amen. Dieu veille sur sa parole. Nous prenons ça aussi de la part de Dieu. Et quand tu vois déjà deux personnes, il y a déjà des opinions différentes. Tu vas commis 3, 4, 5. Toujours à la fin, il y a un homme, c'était Jean-Baptiste. Amen. Et le nom Nzamba salue sur grâce, tout ça dans des connexions qui est la bouche mandatée, na sepela na biso frère na biso baonga, ce qu'a introduit ça bi maintenant toyo kaliluba na bouche autorisée. Amen. Un mandataire. Na internet na bino ezali. Bo fungola yango ezali pona Nzamba pesi internet wana pona toyo kaliluba na Nzambe directement. Twana tina teto sala bino
au salle cinéma, tout ça. Nzamba pesi ba possibilité nyos. Ce que tu as dit maintenant, même dans la terre, dans la biso, 80% de internet na bango. Profitez au Kaïlobanazar. La Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Biso doane sikoyo pona kotsono la muketi na Yesu Kristo pe ko bondela. Même ate ya munene za ko pesama. Nanzela mi pepe. Chaque mercredi à partir de 18h, nous faisons le en ligne, yomo kolanda. Tuko kolanda te ko ya to ko pesa moi résumé wa puis to ko bondela. Amen. Mutu na Nzambe ayaki apesi liloba na ye. Prophète Branham Zamba abengi la main est là. Jésus-Christ est là. Mais ne soyez pas désobéissants. Amen. Vis-à-vis de l'autre que Dieu a établi. Aza 8e messager te. Mais Nzambe na lobete je t'enverrai dans d'autres villes. Le plein pouvoir apostolique et pesani kaka na bato Nzambe atindi. Na kutindo na bamboka mususu. Pona koteya liloba nanga. Lelo bato bazakoza bavien bakendaka na Krefeld te, lelo esiza na Krefeld te, ekomi na internet na yo, okoyoka liloba na Nzambe. Pona liloba wana ekokisama, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Mais soki biso toyena siko pona tozobondela, na tina ete Nzambe asala ngulu. La Bible lobe te crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Toyebi ba makambo oyo. Wana posa bino bana bokota pe na boîte oyo. Amen. Ba mama bakota ba camarade biso baya punete moko azangati. Mais il est vrai que soko zali oyo ya Nzambe atoza na Babylonie Nzambe akuzongisa yo. Amen. Amen. Na mukanda ya Ege Agé chapitre 1er. Wana bautaki na Babylonie Nzambe apengaki momu mosali na ye Agé. Tobandi na verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, Wanezali Koloba, Yahweh na Bibélé. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que tango yo ekokite pona totonga ndako na Nzambe? C'est pourquoi la parole de l'Éternel lui fut adressée par Agé, le prophète, à ces mots. Amen. Liloba na Nzambe pesameli nani na Ege. Wana babimi mena na tango na wapi na Babylonie. Une partie babimi. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Amen. Bota la banzela na bino. Nzambe asalaki mombu mosali na ye na wana ebuluka ezalaki mwa muke bazalaki mingi te boya boyoka liloba na Nzambe elelo mpe Nzambe aza na mosali na ye awa azali kobenga. C'est un appel à sortir. Lelo toza mwa muke mais Nzambe aza na ba oyo ebele baza encore en captivité. Il faut bakota. Amen. Amen. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience. Amen. Mais biso tokoza na patience teto on kolo salabo mbangu non. 2 Pierre 3:9. Mais il veut que ba misusu peut pas passer dans la repentance. Amen. Ce qui ozwi libatisité. Yesu akiyali yao. Otikali. Ese woni biso tokoza na yango. Ozana bana batikali. Amen. Ozana ba camarades batikali. Et nous prions. Toujours ainsi pour prier pour tout ce monde-là. Pour que Nzamba sa la grâce bazonga. Makambo nyoso tu kola la kisaki ekoki. Amen. Ekoki sami. La guerre. Bozo mona na Ukraine wana nyoso bozali kola. Tina biso na est ba guerre. Ba bokumu kolata ba kashine partout ba pandémie ya ndenge na ndenge. Ba tremblement de terre, ba inondation. Ba chaleur ozomona bandi kuma mulunge. O toi na Nzamba président à la salle lobaki yango kola lobaki on a Matthieu 24. Mais maintenant, il a quoi yebisa ki Abraham était Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Nanzela na yo mabota nyonso ko pambola. Nanzela ya nini? Nanzela ya kondima. Et kondimezo utapi na koyoka iloba na Nzambe. Amen. La pire parole. Ce qui tokoyoka yango, Nzamba kotia kondima na kati na biso et la victoire qui triomphe du monde.
et comme on y Alléluia. Et quand le Seigneur viendra, il va choisir, à occuper l'eau comme côté, il va veiller seulement sur la foi qui est en toi, la pure. Mais une foi sans mélange. Prêche seulement la parole. Le lobo yopo yo qui n'engouait pas mon mounazam. La bouche autorisée. Dès que moi je suis là, tout le monde qui a 1 roi 17. Alors je reconnais que la parole, au d'abord, on a yébi que yo zamutunazam. Et la parole de Dieu est dans ta bouche. Et nous aussi maintenant nous connaissons où se trouve la parole de Dieu. Dans la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.